so okoti na ba quartier okoti na ba veni romona ba maman le parent to ba papa le parent ya mitema mabe ebele bazaka ba église catholique bato ebele omona ba église na utwap na uti catholique azali na kindoki a utwap na uti catholique azali na nini soka moni que ebele ba jeune ebele ba papa ebele ba maman oyo ba osama na église catholique apparemment bazo ko changer na bango te. Et puis il est qui peut y savoir que yo okende li felo yo okende ce qui lola aza nani po iba makambwana mission l'église nyonso tukeke ezala catholique ezala église protestante ezala église de ravin mission na ngoli libozo ça nous ko bongoli sabatu motema c'est la conversion. Ah toto ka dernièrement ba pasteur Gege ba bima na dernièrement ba mitakalo bimaka ba pasteur okada osomona mutakala sango moko mutu akokota lola te eza po assemble na catholique assemble na méthodiste assemble na kimangiste non c'est pas ça alakisa ba hôpitaux alakisa ba école oyo ya tonga asa nango te donc bolamu église catholique oyo esala to ekontina mpo kosala kino lelo nyonso totongo de côté. Donc soki lelo ke masona azata kufi okoyoka compassion soki une compassion 2 compassion 3 ekofungwama po tomona yango awa lobi bafingaki bacatholique photo ya nani oyo photo ya mama maria nde bozolo baidolâtrie mais lelo tokomona bikisi de ravin naoda na tv chaîne moko ya église moko boye témoignage ya mipeka baya basi na tout malili na bana kobela na photo mais oui na photo ya papa na photo ya apôtre na lali na ngona na tongo na biki bongo soka alela mati lola akute na mobutu na lola na paradis akute na Hitler na paradis akokota solo na tongo bima banza menenge lokoti mobutu na kata paradis. Shalom, bonsoir, chers internautes, bonjour dans la busso, la chaîne Abino ya Kimia, Mosoba, Shalom TV, na émission nango bomoko, meilleur vœu na internaute nanga nyonso, bolinga Stella, Mokati Singamo, présentatrice ya émission Oyo, autre salaka actualité. Philosophie ya l'église ebele tolobelaka kimolimo ya bamangomba ebele. Merci encore na fidélité na bino tokoti année asika ba meilleur vœu ba bonne année na ba famille nyonso na mabota nyonso. Lelo tomonani encore na nouvel chapitre ya émission bomoko o tozolobela sujet moko kitoko eza actualité. Pasteur Marcelo alobi que église catholique eza salle d'entente ya enfer. Na moni wana na sima ya caméra cadron nanga Jani Mukendi, merci na réalisateur nanga Jonathan Bongania, pourquoi pas na papa Joël Merlino nde bomo na kaka plateau ya Mosoba Shalom TV échangeant droit l'autoyer sur le terrain tozolo bela sujet moko ya kitoko na zanga moko te nde bomo na kaka na zana invité nanga papa moko na yebi kombo na été ye moko se présenter za nani pe aye ko sala nini na émission na biso bomoko mbote papa na longola mbote maman journaliste. Osa bien? Ouais, naza un peu grippé mais sinon ça va. J'espère que ça corona te pour faire la quarantaine. Il y a une raison pour laquelle nazo tambola na kashine na ngai pour na baby sabaninga te ceux qui za corona. Voilà. Papa nanga kombo na nani? Bon, kombo na ngai Dimitri Bongania, la formule gagnante. Wow, la formule gagnante. Tout le monde a un plateau na biso ya bomoko. To bengi poto sato le bela sujet moko très capital. Pasteur Marcela lobi que église catholique eza salle d'attente ya enfer. Pona yo papa Dimitri Bongania na question na to na likambola Marcela lobi yo koyi koloba nini? Ah, vraiment c'est un sujet d'actualité d'abord. Je ne suis pas venu et non pour répondre pasteur Marcelo. To contredire, to affirmer mon mot pasteur Marcelo à lobby. Ils ont pour la bonne côté. Mais des analystes. Analyse par rapport à la vie actuelle, par rapport à la vie actuelle, il y a l'église. Donc on a mon sur cette question, on répond de bruit. Je serai à deux volets. Ce qui pasteur Marcelo,
alobi que l'église catholique eza salle d'attente et enfer eza po amonaka ndenge nini ba chrétien catholique ba vivaka. Pardon papa papa Dimitri amonaka ndenge ba chrétien catholique c'est que ba chrétien catholique ba vivaka na kindoki po tongo moto alobi que eza salle d'attente et enfer c'est que ba chrétien catholique ba sala mankamo be sepesaka ba chrétien te. Et on a le bipé sans attendre, il y a Koloba, ceux qui ont katanga maloba. À vous la parole, mes chers internautes, tout ce que papa la biso Dimitri a Panzante, que le là, papa la biso le Baradjani, Panzante. Voilà, merci. Nous allons répondre à des volets. Ceux qui ont dit que le pasteur Marcelo, un pasteur qui je dois beaucoup d'estime, il a rappelé matière, il a plus le côté. Matière à côté il y a mariage un couple une place dans ces plannés mine en matière de côté wana ndake pena mingi voilà soka lobi bongo excusez-moi c'est répété à tout moment et ça pour amoni ndenge les chrétiens catholiques vivent comment les chrétiens catholiques se comportent nakala toyebaki ba catholique les églises mani to benga ngo bazali ba chrétien bazali exemplaire kobanda na basango na bango omona prêtre sango mutalobaka te mutalimemia mais c'est pas le cas pour le moment so okoti na baquartier okoti na baveni omona bamama lopango to bapapa lopango ya mitema mabe ebele bazaka ba d'église catholique omona makoko moya kala na kati ya veni soki nini so babengaka ndoki soit disant entre guillemets omona kaka oui kataloba Ovio mama lupango église pour aller voir aux églises kimbangiste protestant pour aller carabio aussi bien que l'église catholique c'est que yo peut ça contre l'église catholique aux autres pour pasteur Marcelo bon et on a dit que c'est dans répondre on a deux volets voilà aux première volet et la bien là on ne poussé pasteur Marcelo abimisa makambango ce côté aux journalistes moi je pense que tu es journaliste il faut dans journaliste il y a investigation quand je dis une chose aller vérifier cela et puis il y a copié ça peut-être ils ont un zolo bâti mais on a zolo bas ils ont on a vérifier on a la mona parce que bateau belé à monde tata a na Congo autant ba politiciens surtout bazar so bien ba maikari na bango bazara banini mais sur la église au moins église catholique au moins le président peut-être mboka azali so bien musulman mais so comme comme robala la catholique au moins so qui passe la prière en mboka attends à les musulmans attends à ça mais sur la maïkari bon qui est la catholique pour un catholique et yambalango ba non surtout tu vois un peu yangwana ba vu ba bloc on remona qui ba tamité mamabe ba nini tout ça plus ba bata mara na sima catholique attends azani na religion mususu mais album sare de tel ça mais la catholique dans la catholique le moins image à catholique ya liboso ndenge zalaki liboso eza lisusu te eza lisusu te romona mutu akokula ozomona catholique baza na habitude moko boye mwana botami na bobebe après quelque temps to quelques semaines to quelques mois bapesi ye baptême inconscient qu'il est azwi baptême na foi ya papa na ye na foi soki ya papa baptême na ye to ndenge nini papa ne biologique to na papa baptême na ye ube ndo bengaka parrain mwana nanga okola peut-être ti akona ba âge ya ba 40 ans 35 ans 50 ans peut-être akutani na asali rencontre te personnel na Jésus au bon manimelaka quoi vous comprenez asali rencontre na personnel te mais akuli na ye alebe communion akinape église mais rencontre personnel que natika be na musu asala yango te ozoma ba défaut nango yango ma mutu tokola akoli na kata catholique akoli na mabe na ina banini mais ozobosana que l'église catholique c'est une église riche si je peux le dire parce que bazana ba groupe moi ebele kilo esala ke atozaki baptême na bomwana okokota na groupe ingani groupe mosuki bilenga mwinda so okota groupe ka so okota apa so okota famille chrétienne communauté et ça rapport et renforcer boyami ya mutu wana na mususu na kibo bébé na ayoka maté wana te mais era koli ayoki makambo wana voilà na compris na premier volet na koloba boye que pasteur Marcelo amona que ebele ya bato yo bazo sala mabe pona ye
bato ebele omona ba église na outu na outi catholique azali na kindoki outu na outi catholique azali na nini soka moni que ebela ba jeune ebela ba papa ebela ba mama oyo ba osama na église catholique apparemment bazo ko changer na bango te. Est-ce que Isaac Maté a battu en église catholique ne changera bango te? Question mark. C'est une question où il faut opposer. Mais ngai na onga na yebi mission l'église union surtout que est la catholique et l'église protestante et l'église de Ravel mission na ngoli le poser ça nous ko bongo li sabatu motema c'est la conversion yango wanande oyo koto musu ba benga ngo métanoïa bon musu ba benga ngo pe conversion na tolo bango donc but l'église d'abord ça qui rime quoi annoncer batou la bonne nouvelle que nous côté pour batou ba bongo la motema. Voilà. Si on a deuxième volet, on va répondre par Pasteur Marcelo, peut-être, on répondre plutôt, je me corrige, on a répondre à la question tout le deuxième volet, on a répondre. Pasteur Marcelo, il est qui pour juger les autres ou pour juger l'église? Il est qui? Oh, Bible, on va tangaka. Oh, je ne suis pas mieux placé à côté à Yeto, la Bible, pour je ne suis pas le même placé au mais Bible bango batangaka mokona mokolo ba pétissier à juger bato. Et puis il est qui pour ça bato que yo okende li felo yo okende zo lola azanani pour ba makambwana car cette Bible déclare que monde okufara une fois au okende na vie mususu. Donc ils a mal normal pas mutu a okufa mbala moko bon abanda vie mususu. Oh, ce qui réellement il y a une zone de l'église catholique, ils ont ce qui sont d'attente, ils n'ont pas ébissé, ils n'ont pas révélé. Je suis trop spiritualité, je suis l'église catholique. Azana qui documente c'est l'église catholique bon l'église protestante chrétien à comprendre que l'église catholique mais ça m'a belle que mingi tant que ça passer l'église de réveil on a esprit révélé que l'église catholique qui bondoke qui mingi na sens wana voilà ce qu'on le dit na sens wana na wa ayipsi noter que l'église de réveil ma bébé zali ah toto ko dernièrement ba pasteur Gégé ba bima na dernièrement ba mitakalo bimaka ba pasteur o kada o so mona mutaka la sango moko yebisanga basala makamwa c'est basala mamasé na boyité ko sente ba sente ba mamasé na boy na boy osomona mutaka na sango ba publier mutaka na sango quand on mona ka ba pasteur no se limiter wana bango no surtout wana batu mabe totai combien mitaka na ba pasteur combien de temps nyo et dingo dernièrement les kaki a panzaki ba pasteur ne ba ko zo kisi pone papa na bango pona o ndenge ba zo ba kisi ba ko isaba Babé Zara partout. L'essentiel, c'est que Kobongo la motema, Utika Mabe. Moutaroko ta lola te, ils ont pour assemblée la catholique, assemblée la méthodiste, assemblée la kimbangiste. Non, c'est pas ça. Moutaroko ta lola, ceux qui lola repèse la ka, ils ont pour na, Obongo li motema na yo. Nini ceux qui loi normal ceux qui me bégo normal bongo la motema poko ta lola eza par rapport à ngaza l'église kingali non église catholique maka bebele o esala na kata Congo ya sala asala ngo aza pasteur maçonné église o asala za église partout est-ce que azala be kolo o église catholique etonga azala bo pito o église catholique etonga la première fois que ba konzi mingi ba sema église catholique c'est que église catholique eza un financement ya makasi par rapport que ba sembela voilà tandis que église de réveil ba konzi benza tout dépend de l'organisation na souci o ozala ngo pour ba ndimina yo tout dépend de l'organisation église catholique ba yeba ki non batu o marqué de otangisa bango soki tote ya bango Yesu tote ya bango Nzambe bokonzi baliko parce que Bible o bango batangaka balobi nyonso te pesa meli biso ana mabeli nyonso eza awa donc na bozwi na kozanga na nyonso eza awa o kuna o mona likolo soki pele passe babine baloba via internet na bango mususu nyonso pesa meli awa
Donc, mutu oh pas tant la Bible malam, pour interpréter malam, il faut aboussa non mutu na yé père la moins intelligence moi sagesse né. Oh pas mutu la moins intelligence peu sagesse autant en rose la Bible comme en français pour tant en malam, il faut qu'il y ait des classes. Yango moni ba bongisaki ba salaki yango. Ba bi ke mutu pe vine mo bima ko bela, ba toni bo hôpital. Ozomona bolamu église catholique yango wana. Belobi te. Mais oui, na boyango te na tunia pasteur Marcelo o yazo déclarer que église catholique est en enfer. Ala ki sa bo hôpital, ala ki sa ba école o ya tonga. Asa na ngote. Donc bolamu église catholique o e sala. To e continue pour ça kino lelo. Ni surtout tonga à des côtés. Donc na koloba boye. Et ça malamu te ya ko juger. Ne ba lobaka avant longola pour te ça lui so muninga tala pa itelo ko munene za na liste na yo moko nani. Na total interview mo parce que ça mo azoloba ke ce qui lelo pasteur Masola a confié à sa société na souhaité mabe na été église wala eko panzana. Pourquoi que panzana parce que mukolo église wala pasteur Marcelo. Ne be kiso tuno église la compassion ça nani on répond nga nani. L'église catholique c'est nani. Donc ce qui est là, que Marcelo Zata Koufi, on regarde compassion sur une, compassion 2, compassion 3 et qu'on fout moi. Pour tout le monde en awa. Mais lui il y a tout le monde en awa. Donc on va faire ça moi à cause de l'église en haut. Mais oui, les gens vont tout le monde. Ah, bah moi c'est le marché de l'église catholique en haut ana. Il y a moi c'est le marathé. Sans qu'on kende, musuwa koya, musuwa koya et qu'on continue ti lelo. Alors, biloko oyo ba oye à kizara église catholique ils a ça d'attendre pour la faire pour na nini o ba sambela ba sala idolâtrie ba sambela ka bikeko o ko tengwana siko sika peto to côté la moi pasteur Marcelo manda moi mutie na nga o milieu au du village siko ko me bikeko wana bité mama Marie aza akomi na médiateur na biso entre Yesu to comprendre que moi mais que Marie le sako ngana kuta na sema na église catholique mais tout le monde a mon ara to parce que pour ani bongo papa kongo amelekeko to ndio oui je to boite aza mama ya Yesu mais aza Yesu te aza nzambe te tout le monde appelle Joseph pour jouer passer à ça papa ya Yesu to Moïse pour ani kama Marie to ngona kama mama. Madame la journaliste, je crois que dans le bac Bosso, aux journalistes, il y a investigation. Le cas catholique, le cas chrétien catholique, le cas sango. Oh, sur la bombe, là, le sujet, on a yebi na répondre parce que c'est là qui moi investigation na ngana mais me retourna pour na yeba sur makambango. Normalement boy. Obengi ma Maria médiateur. Oui, aza médiateur. Yono rozana soko beli na bité na bini na yote ceux qui font na yote soit foi chrétien toni. Mais souvent bali ceux qui ba beli azana ba problème a robenga pasteur ani rapide. Robenga pasteur point. Ah, vous êtes libre les yo moko. Ah, on joue la médiateur n'est-ce pas? Ah, on joue la médiateur. Yango wana. Azo jouer la médiateur comme intercesseur na yo et pas à Jésus Christ au bon divin la Jésus Christ comme un chrétien. Bon, nako moi ko classer mon petit. OK. Mais qu'est-ce? Yangwana. Mais OK, mais c'est que on pour la nine. Et là mutuna oyo, faut tout na ba chrétien ba qui n'a pas ba pasteur, faut tout na ba chrétien ba qui n'a pas ba sango, faut qui n'a pas ba qui n'a pas ba bishop ba nani. Faut tout nango. C'est toujours la même façon ou bien même rôle oyo batu wana ye catholique ba soka maman Maria et puis na ba santu mususu nengo lobi poani ba senga pas oui ba senga pas Joseph yebi Saint Joseph te eza awa nino na victoire yebi Saint Paul te eza na barumbu po mona ke eza ka maman Maria te o bazaki comme intercesseuse te na tango ba église mususu onga na yebit Saint Éloi na barumbu sur liboso kuna ezali. Donc bassin notre tout wana notre tout au monde bango wana ba jouer un rôle munene le club intercesseur pour na bango ba chrétien catholique. Pour ani ka saint, pour ba saint. Te ba bengi bango saint pour batali
Kasi, oui. Pourquoi babengi bango ba Saint-Judas? Pourquoi Judas a on a question ça? Ouais, na évité photo la babengi ba c'est mais baza ba critère oyo ba oyo ça qui ba élever ba tourna ba komisi bango ba saint. Ozomona, omoni ata biso ba noir. Biso oyo to ndimela ka fumbu ki mbango. Avant to sambela to senga ba koko na biso. Et c'est logique. Nga so za ba problème na sambeli na kombo ya fumu ki mbango na kombo ba koko na ngai na kozwelo kwa mo. Ozolana eza ndenge mo ba catholique pe baza pe na ba tuna bango oyo orose eza na ebite ndenge na ko expliquer eza lo moza normal eza ki bondoki te eza idolâtrie te ozala boyambi tofua ke koko na ngai asambela nzambe ya nino na osambela koko nzambe ba koko na ngai omwe bato bakufa na bible bango batangaka wana balobi ke baloba muto akufi na Yesu dans le mort en Christ bakufi te ils vivent parce que pourquoi pardon ndima makambo ngo ba wi ba kufi na Yesu Christ bakufi te bazo bika siko obo ya bisa ba ko bango na bible te lokako c'est pas vérifié pour moi mais baloba ngo e comment bon Yesu wa lobi ba kufi na kolo so ba kufi na Yesu Christ baza kufa te basali ba vivaka soki bongo te Yesu Christ na ngomba ya nino ava liwa na ye kota salaki transfiguration abelaki banani Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob bakufa batwana te bazalaki l'époque na ye pourquoi abelaki bango baza bacentre na ye n'est-ce pas parce que point nini biso benga fumuki mbangu te to benga te bon nazo expliquer yo ya ngai pourquoi na bela fumuki mbangu point ba catholique ba bela pe Marie te na ndenge na bango point ba benga Joseph te ba benga Saint Éloi te ba benga Saint Paul te ils ndenge moko c'est normal force au biso za biso ba vivant ils ndenge moko te force ba wa baza nango ba wa baza na vie mo spirituelle ba ko bundela biso ba combat spirituel comme ça ndenge bosu pour tous en makasi ozomona lobi ba finga ki ba catholique ba photo ya nani yo photo ma Marie no bozo ba idolâtrie mais lelo to mona bigis des ravins na na TV chaîne moko ya église moko boy témoignage ya mi pe ka ba basi na ngai to malili na bana ko bela mais oui na zi photo ya papa na zi photo ya apôtre na lali na ngona na tonga na biki mais azu kondimale asanzo wana funa photo ya papa biki au mona ko normal siko te bon siko pourquoi c'est normal te la photo ya Joseph pourquoi c'est normal te la photo ya Maria oh et les gars oh bon sikoyo pona ba église de rêve azu photo ya apôtre na bango azu photo ya pasteur na bango avani na asambeli abiki c'est normal parce que ba catholique est normal te ni comme on église de rêve et c'est le marapa oh mais kasi ngana ebiso ngana mona ngona chaîne moko a ba sa témoignage d'ailleurs you know au mona ba ba photo ya pasteur na bango te même sous campagne de la photo ya campagne ya ba sa ba tona tina kata mituka na bango photo ya papa siko ba yo kango photo ya apôtre ba yo photo plein d'ailleurs no mona ngote mais siko bango ba sa papa Dimitri merci Pesa merci na makambo kitoko oza pene intéressant okoloba nini pona circulation za ko circuler actualité du jour que Pater Marcelo à l'église catholique et ça est en train de faire et à en faire conseil au peu sabato il met bango beba ki bazo na côté négatif na côté positif odo ça bango na ordre na aliment bako retenir nini pour la sujet à lelo voilà merci parce que mamolo be ils a peine belé na moni émission na otuninga boye conseil c'est émission comme na suka na koloba boye et sina répondre qu'on a dévolé pour na bandeko oya catholique bazaki bouleversé pour na maloba pasteur Marcelo na koloba bango boye c'est le moment bo mizongisa bozongisa ba vaillant na bino bozela na ya kala oto yebeka église catholique
église catholique église ya basantu église catholique église ya bato basala makambo malamu mitala milobela nkati na yo que bafingi église na ngai or eza église te eza nde bandimi oyo basala na église wana babebisi image église catholique bogisa oza papa lopango onyokolaka balocataire na yo obimisa image mabe wana papa na papa asala na catholique soigner image na yo ekozala malamu mpona du côté pasteur Marcelo makambo alobaki conseil na kopesa na ye eza nini oza pasteur message oyo Yesu Kristo moto yo ndimelaka ayaki nango alobaki boye ya kosangisa ya amour bapesaki to 10 commandements mais asali synthèse ya 10 commandements na bimisika commandement moko ya bolingo oyo akabolaki oyo na mibale mpe lisusu bolingo na nzambe tata na bolingo na biso or kobosana te œuvre ya division eza œuvre ya diable mo diable ne balo neto yo kyongo euta na momo euti na grec et a dérivé na grec yobi diabolos diabolos qui veut dire diviser or ce qui yo olo sala union yo comme ko diviser c'est cause diable donc pour ne pas passer marche ba bengue diable pour la comme luka diviser eza malamu te ateya sangwelamu ndenge bible ezokotinda ye aluka abongolisa bato mitema ekozala malamu ke kosala bapropos ya bongo na tele epuis koloba ke botiango na internet ozomaka eza pena malamu te eza malamu te ye wana azoloba bongo bongo soki alelo amati lola akute na mobutu na lola na paradis akuti na Hitler na paradis akokota solo na toko bima banzambe ndenge lokoti mobutu na kati ya paradis mobutu ndendoki kasi ye azoloba ye bato bakota lola dans l'église la compassion bango nyonso te bazola yango na tokamba nyonso eza ndenge eza wolo te wa nayebi te donc conseil na kopesa na ye yango wana donc akamba te mokolo omonaki yango ni mobutu na lola elekele te mokolo omona mpe nani oyo Hitler na lola elekele te parce que masoko kamba te omona mobutu na lola elekela o te. Ah, merci à toi. Papa Dimitri, tu as cité le mot de la fin, yo, pesa coordonné na yo, to, o pesa pembote na bato balandi ba ebio, ba s'abonner pe na chaîne na biso pour za première partie, pour deuxième partie pesa pour abike makambo za ebe to ki masima ngonga. Deuxième tour pe kozala o bela to ko na profondeur ya bozindo pour na ko décortiquer makambo susu oyo to yokaki. Voilà, na pesi merci na cadre na biso ya lelo Chani mokendinga abengaki Chani Mosoba pour la biblo nous a failli Mosoba na pesi merci na ye aide biso lelo na cadrage ya lelo merci na Jonathan Bonga na Jibox 18000 vies au hasard ces journées na minute na Mwanda ba bon séjour kuna na Congo central mabele ya bakoko donc bayenge no si kozali na pesi merci na balali nyonso surtout ya Shalom TV Shalom Mosoba TV bo continue ko s'abonner na chaîne oyo bolanda yango za chaîne mo kitoko oyo ekiparara c'était quoi ya mbaba ba nyonso surtout ne ya bina wonga inganga kisi donc ya ba ya mbaba ba nyonso surtout bo continue ko s'abonner na chaîne yango et puis na pesi merci na ba nyonso oyo balandaka biso bato bayebi ngai bisika nyonso surtout c'était bien moi Dimitri Bonganya la famille gagnante pour le numéro de téléphone pour contacter kaka maman journaliste na biso mokati singa bo Christela Bolanga nde so bozuye bokozanga facilement. D'accord papa, merci. La formule gagnante na olingaki oya to le bela sujet kitoko pasteur Marcelo na batu ya église catholique. Merci bongo na réalisateur na Ngaji Banks na moni wana na sima caméra Jani Mosoba et pourquoi pas batu nyonso baza awa na espace kitoko. Merci espace kitoko vraiment yemoko l'architecte suprême Azog Maison Blanche hein le quoi maman Teza la personne a bonne chance na ba léopard boya awa maison kitoko na barumu Maison Blanche boya kotala la presse boya kotala match presque à ça. Borozala dessus te ba chaîne ya bien masanga kitoko ya malili merci na ba internaute nina loba kaka bo s'abonner toza ane ya sika makambo ya sika bo s'abonner po
ba news à kitoko ba sutana que sujet autour aux arabes première partie deuxième partie troisième fait rosa donc aux à dessus na les livres à trop na pesi merci na papa Joël Meralino notre forme notre papa que j'aime beaucoup. Hein? Merci à Ebélé, la famille Bolanga, merci à Ebélé, l'église Intersol, les vainqueurs, pourquoi pas mon fils Merdé, sans oublier Timba Fouti, les Sikoza, la famille Nyonso, merci, bah, bonjour, bah, bonsoir, Bissika Nyonso, quant à moi, je vous dis tiens au là, bonsoir chez vous.